Chibambalo, Sakin. C'est rien à dire quoi. Dans Mobutu, elle m'a la biochéne, appelle sa gaz, appelle sa belle lumière. Vous comprenez? Chibambalo, Sakin. C'est rien à dire quoi. Si tu as trahi, on va se le ma plein. C'est Chiba sur ma vie, on est à Banda. Ma vie doit bouger là, mais il faut avoir sur la tête qui va masser. Il faut avoir sur la base soignée. Là, il va erreur, mais ça va sur la tête qui va soigner. Chiba sur ma vie. Chiba trahi. Il y a un monique non. Moi qui l'ai fâché. Pour faire la folie pour handicap la merveille. Asa aimé par tout le monde. Au bas de Mobutu. Oh Chiba Saliwana. Et ça va gaffe morobo jamais. Fitala le lo muta sungi après so impa. Ba monde nous so moni. Au deux fois terre, ba monde la bonne monde on va jeter. Voilà, tu sais, nous sommes contre un métro, nous sommes Bandalou, nous sommes vraiment à Bandalou, nous sommes à 18e, nous sommes à 18e, 18e arrondissement, nous sommes à Bandalou, et bon, nous sommes à Dibabo, ma place où Wenge Banda, idéologie et Banda Awa. Donc, idéologie à Wenge Banda, na Tinel, Oyo, Telemi. Donc, nulle part ailleurs, pour Yeba Imbusa ya Wenge, 4x4 tout terrain et Banda Awa. Donc, tant sur la béton, la Sabino, et ça, image fondée, et ça, image de la réalité, et idéologie à Wenge Banda. Donc, voilà quand on est Bino na mltv.com. mltv1.com tout ça on va to kita na bandal poto zo la moto bi ke ba belo bien meto kiti na bandal bandalungwa bandal c'est Paris bandal mabelema mais to yebi ke bozo lo baloba mimi chikeva maman présidente azwima kambango na maboko to okipe bana bandal pe il faut baloba est-ce que bana bandal bazana ga pona ko trahir est-ce que bana bandal bazana ga pona ingratitude est-ce que c'est vrai ya solo ke Chiba si à rejoindre CLE est-ce qu'il y a raison de pousser Chiba à contre la CLE? Est-ce que c'est normal? En réalité, tu as dit que CLE n'a fallu pour pas malgré Bandal, mais si raté. Mais tout le monde te dit que Chiba est égal à Fali. Donc, ce sont les pénats, tu dis Chiba Mbalo. Donc, on a tout le monde en Mbala Moro. Mais, tu as la marambo koué, tu as qui t'appelle à Bandalou, Bandal, peut baloba. Est-ce que façon Chiba Sali, est ça normal ou est ça mabé? Ah, tout ça, bon, on a mon place, on a ma sola ou Inge Banda, la Simaranga, bon, on a du Baboma, ah, on a bien, bon, on a un Tiri, mais tout le monde retourne à Bayaya, ma belle, il y a bagarreur, appelé les bagarreurs de la sorte, tout le monde reçoit Bango, Bazaza, tout le monde déjà Noro Moro, Miyake, Kota, Nagé, Bandal, c'est Paris, Soda, Neni, calme, ouais, ma salanga, c'est de là. Masalanga nzamba écran ya news alors merci quand on a ndenge pe le na banda pour nous confirmer idéologie quoi pour mokile solo ba trop et olo ba ngo trop te mais yo bikaka balobi meresti ba pesa na mboa en plus c'est le crime le plus condamnable comprendre l'ingratitude vient so fali yo ba el malabiocha yobi lelo bandal peso to beta na gaz sous ça pour na babino ba fait na biso to rosa ben gratter bo participer na ba gaz a bandal si ba jibe ba wera ba fait na biso to mona ande ba fali ba dicap ngana na se présenter na Shagi Munduki nana musicien animateur ya bandal pe lisusu ya moni fait na bandal les ala on raté ba côté na bino una ndo bulawa po to na mola comprendre bana bandal bango mopela bana besio bandal nini mola o bandal adula bana boete to c'est le moko au monde ba makambango le crime le plus condamnable alors Chiba trahi ya monique non mokile fâché pour faire la fali pour handicap la merveille asa aimé par tout le monde au baba na Mobutu o Chiba Saliwana et ça ba gaffe morobo jamais vitala lelo muta sungi après so impa ba monde musomoni au deux fois terre ba monde la bonne monde on va jeter mais muta peso faveur monde ba monde morobo mais yo so beta obesi ba désert net simukaka ba nini ko ignorer ba ignorance bino ko to kende to songa ba bi peke soki Chiba lelo fali amemaki na Paris
parce que Chiba pe abunda et ça quand il a joué qui est dans les meilleurs que moi na ma ikota to les kate ba tant bula idéologie bandaki ba Chiba bazalaki ba ngubi ba Patrick ngubi bazalaki na ndena indusa bandal ok ça contrat ba signé que moi na mai biso tout aux autres makamboje tant makambo ko pesa biso tout wana golia mais après tant makambo ko mi ko pesa to e ko mona ke Hermarabioshe Pichinchi Mobutu respect mingi Mobutu on dirait à swimming par na ya mo pe Chiba monique yepe faut ayebe la pe ko na yi bon na ça Chiba saleri est-ce que boso condamné ka Chiba est-ce que bobiti na pe Chiba a changé bon ko changer et alors un problème te po biso tout ça batu osomona tout le monde a pe bato belé ba otana ba grand mouvement le ba ola mandoki mais na vie faut e bango que non mutasalio rombone c'est question bête masaranga fabrica saluba c'est dit mais faut bango na vie ndeto fifa na vie bo faut ba que non esika outi po sandu ba wela razandu te sandu te gati dimanche lundi pe so continuer au teka tu éviter po yem ta même yem veranga Mobutu el Malabioshe yem ta pesa gaz après ça pe lumière vous comprenez ce que Chiba ce que le sangeni ya fala ça na maîtrise au moins la maîtrise c'est le kitu yosko ko wela sandu ko betanet so beta na batu mususu ça la bien mais yeba sikonde ni yeba ndenyo osolango posando na yebi masasando si la raté on peut être somoli dimanche azen somoli samedi sans docilité si dimanche sans dosté kaka lundi peut teka alors awe la rasandu te na babiloba loba tout ça au place au moniga ya moto ba bi keno le bon ko so ba yeke pesa manamboto rombane yango moni Chibande ça ba grave la minute c'est le crime le plus condamnable on prend les fruits les plus aimables c'est la reconnaissance en tout cas merci beaucoup to sope baya to bi nzinga banoko baza to vraiment na mabele mabe en tout cas merci beaucoup Shagi Mundu qui moi mote mi balé na baya ya bandalungu pe ba kolanda na nzela ya mltv1.com merci beaucoup na pesina nous non na kinité pour biso yebi kaka to na kini mais c'est comment libanda vena ngai Roger Masamba ya Pauline Misaka prêtre de prêtre na bossa interfere na Medo Shaumba et siko sali tokos toujours le bael malabio chef na ba petino ba sakara to bunda mais vena ngai yebi to ese bango ka keno ngulu to sokolié suka poto kaka fe na ngai malabio Xavier poto omoni ba bleu en suka basenga na poto na yo za handicap proti handicap banda les samune ne veut beta tourna mola ha to na 18e arrondissement Paris 18e yebi kaka poto na bandal c'est Paris to na 18e arrondissement merci beaucoup Masalanga Sedo na boki pe Masanga Chéri Mondo be tout ça les bagarres de la santé sanité guerre sans faire bitumbezanga suka ba Masalanga tu yebi kaka guerre de 100 ans bango tout guerre de 1000 ans donc to na yebi kaka na Paris a to na 18e arrondissement Coco Chamali wana bo sanité venanga 12 boules bango tout le monde ouais alors kitoko to zabon na bandal poto zaya bandal mabele mabe bandal c'est Paris bandalungu ande to solango bilomo omoni bakar e balade sans mabulu to esa que bandal c'est Paris idéologie bandal na bandal no idéologie bandal na bandal bako sabino to esa bango ya côté buna pe baza mais tant c'est la bandal to développer que bandal c'est Paris do idéologie ya mamutu wenge banda ana simananga di baboma lindu se banda ya mwana to solo na ninga bandalungwa bakakipa ko metali makambo ya bandal yango sengi bandalungwa to solo la yango to susu banoko to zaza vraiment na bandal yabo moni ba to zapena na mapapa teni ya palais ke to zapena na mabele mame to solo na baya to ko Chibambalo Sakini c'est rien à dire quoi. Tolaki to sabo na bandalungwa bandal c'est Paris le ba bébé secret c'est de la kota pesa bena makambo yango to ba est-ce que bana bandal balobi nini est-ce que bandal baza pour chikeva ou bandal baza pour chibambalo en tout cas faire to biga les bagarres très fâchés mais instant auto mégana ko solo la trahison par rapport à Chiba a changé na mutu oyo momi oyo a trahira masanaye mais le Chiba
azongeli et puis akomi lisusu na sele abandonné abosani ndenge fali amema ye na poto bango balobi eza trahison eza trahison te mais fali ngana moto ya feri mais na ndenge ya vie nde tokomaki na banda so moto apesi yo avantage apesi yo mpe vie fo okumisa ye kofélicité fali apesa ye mwa pa bakembi na ye masa na ye bakembi na ye me na ndenge ya kopesa komemi tina bapoto boyo eza n'importe dor eza n'importe ki te bato baza ebele famille eza ebele bandeko bayebena ye fali abimisi mo bavolonté na ye atalika masa na ye amemi mikili azupi mo avantage ye moko akokende na ye so siba trahir anguna basele ma plein se shiba soli mabe na ndenge banda maki to abundela ye na ye fa basola taki bamasa fa basola basoigne bayeba erreur ni eza basola taki basoli bien te shiba soli mabe ya kobude fali te susu na courage ya komema baoyo batikali poto fali sebaza na bato cycle ya libanda ke par rapport ya bana biso bana banda tolikaki grand prêtre omona ninga apesi yo avantage apesi yo à moi un pas omoki epe mikili omoki ndosongi mpe parceke lelo kuna boya eseke yo un grand chiba aza un grand na hervé shindula hervé lundula mwana bandela solo na babi chiba aza un grand jamais akoki kotrahir bongo fali aza motu na ye masa na ye balobi momi mpe azali momi mpe aza mpe momi mpe ya motu lisusu ya chiba ye monde ya misiki esengaka basi balami basi kani bakambi na ye bango bakokamona te mpona mama basi bamama basi babandiongo lelo te babanda mama basi nango baki bapoto te bango mibale bakembi mais lelo soki moto ana avantage mais faut opeseka bachance mais normalement na ndenge normal te chibaza asoli bien te fo asola fali a patron fali de asi azwa de avi ata boya na lelo mo te na ndenge mabe te. En tout cas, merci beaucoup. Bandalungwa c'est Paris. Tu as métro na ya to yo kanandonga métro. Est-ce que Bandalungwa lobi ni ya bébé secret et le bon platini nous le papa ndo. To beta masolongo ya bandal na ndenge ya ndo. Faire moi ba mbote na yo. Bébé secret linga mingi faire boka ngakwa. Ouais, na pesi moti na Karine Shindula na Paris. Na pesi moti na de bandal. Moi bandela so na pesi na papier kachunga na pesi muti na bamasa langa ya poto pe ba moi ebele na Belgique na pesi Gidel na Paris na pesi Aringo chima de Parigo amoto ebele Hervé Shinzo obundanga na ninga kini kitoko ya Hervé Shinzo obunda na ninga kina bamoto pe ebele na pesi bongo na platini luzolo papa ndo na ndenge ya Luanda na pesi famille na ngamba lundula moto ebele na ninga Krista Shindula Nanu Shindula Kandi Shindula Shati Shindula baebele dongo na pesi bango tu na pesi bongo force Shindula zible force ingénieur na pesi bongo Jean-Silelo la carte limitée il y a le vrai et le faux la carte limitée donc voilà Bandalungwa to solo na ninga bandal bakaki pako bakaki pako donc to kipe bino te mais tellement za makambo bana Bandalungwa il faut biso moko nanu to kotango to kita to yeba bana Bandalungwa balobi ni a suivre to kota tinel place indusa ya wenge bandaki ba ya basolo a suivre voilà, Dieu sait nous que tous au métro, na ndenge ya Bandalungwa, pour tout ça vraiment na Bandalungwa, tous on est 18e, nous besoin mon 18e, 18e arrondissement na ndenge Bandalungwa, bomon pena tinel o ya di babo ma place wenge banda idéologie banda awa. Donc idéologie a wenge banda na tinel o to telemi. Donc nulle part ailleurs pour yeba indusa ya wenge 4x4 tout terrain et banda awa. Donc tant sur la boto la sabino eza image fondée te eza image bena réalité idéologie ya wenge banda donc tout sona ba ya tout solo la to meka koyeba tina nini pourquoi bana bandal est-ce que bandal faut tambola na trahison est-ce que bandal kaka mbala moko tengami to meka no solo to kutani na ile sommet Zamunda bena na ndenge les vrais moi na bandal Marcel Zamunda les vrais moi na bandal ouais na idéologie oyo to yike Chibambalo atengami a changé na version atikine fali est-ce que c'est vrai Chiba asololi bien ou asololi mabe
naninga bien ngana wolo baboye naninga bien Tiba solo il faut pour Fally azamona bandal ni grandi na bandal mais yé a reçu na Fally bongote pour Fally mongana enan apa na uwera na fanatique Fally ya dega ya tongo moni donc je ne sais Tiba place ali donc a reçu na Fally bongote na PSP a reçu na Fally bongote mais ce qui peut Tiba tali pe game susu ndenge basolo la idéologie na mwana mai par rapport nde basolo la ga makambo ngo kende bongote oyebi ke Paris ke Tiba pe akenda poto te ka matière rapport nchini mbala moko Paris mbala moko Belgique Tiba kenda gabo na bango biti bakoti par rapport nsu ya ba grandeur pe ya makambo basolo la na mutu na ye mobutu respect. Donc respect belé na mobutu Fally Ipupa Tiba pe msusu amoni il faut changer pe lo na na lobby boy moni di cap la merveille abundi turo na monde ndule vena msumu na bandal uzamunda abundi turo donc alobage no il faut ntonda mapambo lié tant pas lié donc et c'est la peine que non il faut assumer pe bandeko oya ye o ba bande sunga pe na tangu ye zaini na bachete comprendre et le but que non Tiba ne mutu asala Fally que non a pese ba mongo asala boyboyete comprendre ya donc Tiba ninga saona na ninga mabete Moni Fally na moni Fally ala muninga na ote ala masta na ote ponanga ponanga yi ala muninga na ote na minute toloba di cap la merveille a mutali kolo donc niveau eza musika pesa respect na mutali ke na niveau comprendre na bien sur le mabe solo la normal sans complexe bandal sans donc ni to le baboye di cap la merveille asungaye comment nous etili ngai Tiba mbalo taka malgré ça ni mwana bandal pe mais comme monde ekimi na ngai mais Fally et kimate di cap la merveille comprendre wana la roi il faut que c'est respect na ye ou esengi hein donc nebi good ne na wolo ba te mais ne sa boye Tiba so moni ke no sa mamuno o yo sala na yo tika Fally sa mamuna e o ye azol o ye azol sala mais ba bien rechondre pe ka c'est le pasaka ya bino ya bandal te c'est le avena nga moni fait na Serge ngana benga vie Serge ouais vie Serge afi na ngai ngana aleki ya lole omba na dekani awa lole omba o papa mbabwaka mais to lobela ngo trop te mais Tiba sopoza fi na ngai sopoza leki na ngai sopinga na donc sauf osa ya na ngai na ngate mais Nathalie sio pekaka kenan mutu o ya bimisio a façonner il faut que c'est respect. En tout cas, merci beaucoup Dominika Bandalung wande leli Bandalung wa plaire haute trahison ndenge bango ba solo la ke Tiba a trahi mais toko lukape ba yope ya Tiba pe côté kuna ba mekape ko lobela motif ou décision na e uti wapi bébé secret platine nous le papa ndo Jasmine la carte illimitée il y a les vrais les faux Jasmine le kata bébé secret bébé secret to solara mamondo to sola qui ologie charisme normal social depuis Belgique à souvrette total na image wana auto tchaki on a libandeli to zo mo image mo de libanga ya noko bongo to zona to flasher image wana ndenge Tibazo azo baisser bino mo bomo na botala est-ce que c'est vrai ou c'est faux moi de salam na yo bon ça va na pesi mote mingi na mettre soma na mama Mimi Juma donc nabana tout
carré. Kitoko carré à suivre tous les images moi moqué. Après tous on a poto clôturé à suivre. Chibambalo, Sakine. Rien à dire quoi. Voilà quand tu dis bino to komi bongo na suka ya ko balade micro e balade bandalungwa a to tourner bongo to shite to utaki na tinel ya dibabo mabomoni place ma indusa e banda place wenge e banda bomoni ba natif ya bandal bana bandal ya solo o mitolo e kundama awa na bandal moni nde ba solo la nde ba décortiquer to bimaki pena na lipapa na nenge biso moko ya bandal to solo la bomoni bongo ba oyo pe ba tenir propos en langage que nous inviter nenge ba solo li oyo ba propos ya ba invité et pesi bango pasi bolimbisi oyo pesi pelisi bango en tout cas bo sepela makasi mingi bole mbate na opesa biso ba remarque bo koma wana numéro za wana bo koma bo pesa ba remarque bongo bambote mingi na platini lozolo papando na chancelier le carte illimité bambote mingi na bébé secret depuis Belgique bébé secret depuis Belgique to sur la bébé secret na pesi mbote na ngai bongo mingi na tena oboa suite na asuna bato oboa raté Jean-Philel la carte illimitaire c'est de la yeyo après ba voyage ya mltv1.com fallait ka to sur la to balader à suivre Yannick Matalatala Eric Matalatala bezu yango wana à suivre.